Bonjour, bonsoir. Nabino nyoso bolanda biso na pokwa ya lelo. Topesi bino vraiment bambote mingi na bisika bozwami. Voilà, na kati na émission na biso ya 100% lingala ya bana mboka. Nazanga moko te tozana bilenge basi misato oyo baye ko participer, baye pona ko loba na biso, ko solola na biso na lingala. Comme vous le savez, même na mboka na biso Congo, na cours ya histoire batik ba prendre biso makambo na biso ya mboka te babetela biso histoire ya ba étranger. Pourquoi na yebite normalement il faut apprendre na bana na biso baye ba histoire ya Congo, même ba o ba botami ya ba étranger, il faut baye ba histoire ya Congo et ça la bien yango biso na kati ya 100% lingala ya bana mboka to décider ko participer bana o ba botami a ba lekaka na émission balobaka ba s'exprimer baye ba histoire ya Congo to landa nazo ko présenter bino moko na moko ako se présenter na ndenge na ye. Mbote bilenge basi mbote na ko bandana oyo aza na katikati ndeko mwasi elenge mwasi oh boza kitoko makasi. Merci. Bon, tozwa oyo ya katikati, on va commencer par la grande. Bon, ndeko mwasi kombo na yo nani? Kombo na ngai eza Ervin. Obotami wapi? Nabotami na Belgique. Oza na mbula boni? Naza na bula zomi na mibale. Oh, bravo, merci beaucoup. Tozwi oyo aza na pembeni na ngai awa kote na ngai elenge mwasi kitoko. Merci. Boni? Boni. Sango nini? Malamu. Kombo na yo nani? Kombo na ngai. Loba mpe makasi po na vona yo kam. Kombo na ngai ezali. Loba mpe makasi pardon de commencer. Kombo na ngai ezali Rachel. Oza na mbula boni? Naza na bula zomi. Ah, bravo. Obotami wapi? Nabotami na Belgique. Obotami na Belgique. Ah, c'est bien. Toke pa elenge mwasi la plus jeune. Aza na côté na bango nyonso. Mbote. Mbote. Kombo na yo nani? Joanna. Oza na mbula boni? 8 ans. Ah, bravo. Bravo. Ndeko na biso alobi aza na 8 ans. 8 ans, c'est quoi 8 ans en lingala? Comment on dit 8 ans? Comment on compte? Elle a dit 8 ans, mais notre émission c'est 100% en lingala. Mais elle a dit 8 ans. Qui peut dire ça en lingala, 8 ans? Comment on dit 8 ans en lingala? Ah, 8 ans. Oui. Moi. Mwambe. Voilà, bravo, Johanna. 8 ans en lingala, c'est Mwambi. Ça va? C'est pas grave. Allez, bravo. Voilà, banana biso, bango oyo. Ervin. Oui. Oyekoli lingala wapi? Na yekoli lingala na maison na ngai. Ah, na kati na ndako na bino. Vous savez, maison c'est quoi en lingala? Ndako. Ndako, voilà. Na yekoli na ndako, voilà. Bravo, les filles. Bon, maintenant, pour repasser na ba question. Okay. Et oya koyeba réponse, atomboli juste Moussapi. D'accord? Celui qui a la réponse, elle soulève juste son doigt. Hein? D'accord. On passe maintenant, on y va. Question numéro 1. Comment on appelle la grande sœur de maman en lingala? Hervé? Mama Kolutu. Bravo! Question numéro 2. Comment on appelle la petite sœur de maman en lingala? Johanna? Maman. Liki. Leki, voilà. Bravo, Johanna. Allez, question numéro 3. Comment on appelle le grand frère de papa en lingala? Rachel? Tata Le grand frère. Kolutu. Voilà, par sa fort, comment on appelle le grand frère de papa en lingala? Tata Kolutu. Un peu fort? Tata Kulutu. Kolutu. Bravo. Question numéro 4. Comment on appelle le petit frère de papa en lingala? Hervé? Tata Leki. Bravo.
c'est bien comme ça, les filles. Bon, question numéro 5. Comment on appelle grand-mère en lingala? Johanna? Maman, grand-mère en lingala. Maman Coco. Coco, voilà. Comme c'est grand-mère, on va dire Coco. Il y a moi aussi. Bravo. Question numéro 6. Comment on appelle grand-père en lingala? Comment on appelle grand-père en lingala? Rachel? Coco, ya? C'est grand-père. Comment on l'appelle en lingala? Comme on a dit grand-mère, c'est Coco, ya. Moi aussi, maintenant grand-père, c'est Coco, ya? Ya Mobali. Bravo, bravo les filles, bravo. Moi, je suis trop fière de vous. Question numéro 7. Vous êtes là? Oui. Mozali wana? Oui. Ça va les filles? Oui. Question numéro 7. Qui connaît les noms du président? Nana yebi kombo ya président ya Congo. Félix. Bravo. Tshisekedi Uh-huh. Tshilombo. Oh, voilà. Bravo. Tokomi na suka. Il y a ba question na biso. Dernière question. Beaucoup répondre. Yango tous les trois. Voilà. Oui. D'accord. Dernière question. Les a beaucoup compter 1 jusqu'à 10 en lingala. Vous allez compter 1 jusqu'à 10 en lingala. Ça va? Oui. On commence par qui? Par moi. Par toi. Par Erwin, hein? D'accord. On y va. Moko, Mibale, Misatu, Minei, Mitan, Motobi, Sambo, Mwembi, Libwa, Zomi. Bravo! Allez! En tout cas, merci beaucoup Erwin. Et maintenant c'est Rachel. Moko, Mibale. Un peu fort Rachel. Moko, Mibale, Misatu, Minei, Mitang. Mitan. Ah! Et Koki? Okangami. Bravo Rachel. Félicitations. Maintenant tu es la plus jeune. Moko, Mhm. Bali, Mhm. Mzali. Bravo. Bon, en tout cas, la plus jeune a compté Tinami Sad. Tu peux encore continuer, Johanna? Jusqu'à 5. Tu peux? Tu peux, on y va alors. Non, on lingala, Johanna. Ici, c'est l'émission. Bon, ça va. Bravo pour Johanna. Ça va venir encore. Félicitations. Félicitations. Merci les filles. En tout cas, un grand merci. Merci pour participer à Bino. Et lingala 100% lingala ya bana mboka na sepeli makasi na ko participer na Bino. Torosuka wana te 100% lingala ya bana mboka, j'ai des cadeaux pour vous, des cadeaux d'encouragement. Comme vous participez, Bino nyonso tout bosali yango bien. Et na kopesa Bino ba cadeaux. Nos cadeaux, c'est juste des symboles. Hein? Des symboles. Johanna, félicitations. Pour Nandengo Lobi Lingala, au Botami na Belgique, grandi en Belgique, papa belge, maman congolaise. Mais belge. voilà. Mais au sali. Aussi. Voilà. Mais au sali effort, au Lobi Lingala, en tout cas, félicitations. Cadeau ya Johanna et Angoy. Et ça juste ça qui moko ya muke ya forme na Afrique, carte et Afrique. Voilà, Johanna, c'est ton cadeau d'encouragement. Merci. Voilà, Tolekina Erwin. En tout cas, merci beaucoup Erwin. Ozoloba bien lingala. Merci. En tout cas, il faut la fière na mboka na yo. Ozala fière kozala congolaise, même na école partout. Il faut être fier de toi, de dire que je suis congolaise.
D'accord? Il faut lober la mboka na yo positivement partout place aux okende. Voilà, cadeau na yo et encouragement et yango. Hervin a suivi sac moko ya muke na carte ya Afrique. Voilà. Rachel. En tout cas, merci beaucoup pour participer. Il faut que vous soyez fiers, Nabino. Que vous soyez fiers, que vous soyez congolaise, na école partout. Il faut travailler bien à l'école, pour marquer histoire et la génération Nabino, pour marquer histoire et la congolaise, congolais partout en étranger. Vous avez la fierté na biso, bino de Borosimba à venir ya Congo, na ba jour à venir. Cadeau na yo au gagné yango. Sac moko ya muke, yango na carte ya Afrique. Bona tabasa qui n'avait pas présenté. Voilà, banana biso ba participa ki lelo. Na 100% lingala ya bana mboka ba mérité ba cadeau d'encouragement na bango yango yo ba sac ya mike na carte ya Afrique. Voilà. Johanna la ta sac na yo. Ok. Voilà tozo c'est la Johanna tia cadeau na ye. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Tu commis presque na voilà, tu commis presque na souka ya émission na biso. Voilà bana na biso ba gagner ba cadeau na bango. Et mot de la fin, bo s'abonner vraiment et belé bo aider biso 100% lingala ya bana mboka eza bébé o ya botami. Je vais mettre mon numéro de WhatsApp. Binonyos o bolingi ko participer à tous les enfants qui veulent participer. Boko sala ba vidéo na bandako na bino e botinde linga na WhatsApp na partager yango na kati ya page na biso ya 100% lingala pour na ko soutenir que moi na o ya botami akola pourquoi pas bo s'abonner binonyos na kati na page na biso ya voilà. Voilà l'amour dédié Stévador. Voilà. Cadeau Massalé qui sont là. L'amour dédié Stévador. Voilà. Merci beaucoup les filles. Merci, un grand merci d'avoir participé à Bino. Tokutani mbala ya sima. Ciao ciao. Ciao ciao. Voilà.